Merci de partager l'émission. Ce que mon numéro, si vous abonnez, abonne-toi. Kanga Dadi, idéologie à Sika. Ya yemoko papi geni. Azalaka muninga na bino pété. Depuis kala. Azalaka muninga na yote ya. Papi geni. Tourbe la vie. Oyo nyonso azala besoin ayoka masolo ya bien. Kende kaka na chaîne YouTube ya Tolobe la vie. Ya yemoko papi geni. Ceinture noire. 12e dan en esprit. Bonjour, biso tokoti. Soki po koti zwa kiti kaka tia vanda to solola. Awa naza ko accompagner bato baza na misala. En tout cas, naza na bino elongo, toza ensemble. Bato baza na banzela zwa kaka écouteur tia la matoi ou na musala tia pene écouteur na matoi po kabiso très bien parce que quand on a dit senga bouton zo landa on faut la concentrer. Naza ko senga na bato. Moni tango mona ka branche o ya kanga dadi bozwa ka yango na aventure te. So moni kaka émission to komi kanga dadi so moni mingi to na sala ngonga moko. So moni boye zwa pene émission oyo na tant organiser émission mikolo c'est-à-dire pour faire comprendre na mikolo ke makambo to zo ba mingi za pona mikolo. Makambo zo sala maka mingi ba miki ya makambo te. Makambo zo sala mingi ya pona mikolo. Donc tango moni émission oyo ko zwa yango à la légèreté, zwa yango pena sérieux. Donc landa biso pena na boké binyoso parce que makambo di maka awa eza po esunga via motomoko. Donc ko zwa ka émission oyo à la légèreté. Puis so moni on to baka mais quand vous partagez pour ceux qui n'ont le comme la yoté, ceux qui comme la yoté ça va, mais ceux qui comme la yoté, tindela ba ninga musu souper pour et comme la bangoté. Voilà. Donc, besoin que émission Oyo à la légèreté, s'il vous plaît. Je peux minimiser un côté. Ils ont une émission pas comme les autres. Où nous sommes à la Gavana, ils ont boité. Donc, quand on a des appels, tout est en émicolo. Tu as capé qu'on vilipender mon tout est. Tu as capé qu'on s'en charge dans mon tout mon côté. Tu as capé qu'on a ça mon chanter, mais ceux qui te jouent solo. Donc, on met en enfin que, bah, tout, bah, meka, qu'on change. Donc, qui nous a mabota la Bible de Sobolanda, Biso Kangadadi, il y a tous les Kangadadistes dans le monde entier, qui nous a un partenaire officiel à Kangadadi, Alain Katola, MG Katola, Bango Baza Batoyo, Naba Emile Baba de Zurich, Baza Bato Baza quoi accompagner Kangadadi, Baza Batoyo, vraiment en tout cas, Nazozang même à l'Obarol Bapona Bango, MG Katola, et puis Moutonangaï, Emile Baba de Zurich, sans oublier aussi Didier, Baza Bato, vraiment, faire pour ça kabiso to kende liboso surtout la conception otozoa ya Kangadadi. En tout cas merci à vous parce que sans bino na lobaka mawatro donc weekend oyo soki nzamba lingi na kozala na Allemagne na Munich soki nzamba lingi to kozala kuna na Munich et na oya ko soutenir frère nangai Washington grand pays et voilà donc bana Munich je crois que to kozala wana pe to komeka ko solo là soki nano oza abonné na biso te abonne-toi. Sur mon émission, mais quand vous partagez, s'il vous plaît. Moi, j'aime, moi, partage aux amalams. Tenez-la, mon tour, sous. Bon, s'abonner à Tolobe la vie, c'est important. Branchez nulle part ailleurs. Kaka a na Tolobe la vie. Voilà. Maintenant, on a les quittons, mais quand vous solo là, ma perception les solo moko, ezamawa. Makambo ezo salama. Conscience, ce que zate, y a moi le monde à tout moment, il faut aussi la moi conscience. Roule, le bonga. Tout ça, bah, tout le monde. Mais il faut ça l'effort aux ongas. Avant qu'on sale quelque chose, avant on agir dans les kambumoko, zwana le temps, mizonga nanu, mitala, et le gozo sala, danger dans le gozalanine. Avantage, peut-être désavantage dans le zanini. Mais selon tous les autres, il y a pire vieux, na pire petit. Parce que moi, c'est la katikati. Moi, c'est la katikati. Pire vieux, na pire petit. Moi, si y a pire vieux, na katikati. Tombe tali solo. Donc, là, je lance encore un appel, na batunyo so oyo bolanda kabiso. Tindra biso masolo. Tindra biso masolo. So bozo mona biso mingi te. Tellement anu na bakeza nemoko, il y a sacrifice. Tozala un peu libanda, toza vraiment tout le temps libanda dans libanda.
Non, mais kokamate, sur le na Kinshasa, kokamate. Sur le na Fouti, kokamate. Donc là, nous en Allemagne, samedi, donc kokamate pour, ils ont un sacrifice, donc, nous avons sacrifié Makamutu pour l'année Oyo, parce que l'année prochaine, nous avons appelé, nous avons stabilisé Makamutu, parce que ma projet, ça moi, belé. Tout c'est là, ma partenaire, Oya bien. Ma partenaire Oya bien, ma aventurier, t'es pour, tout tamboli trop là, ma aventurier. Ma aventurier, ma yé, kokota, ma aventurier, ma yé, kokota, neti quoi, m'briller, biso. Tolingi sou Makamouanate, s'il vous plaît. En tout cas, on a besoin, il y a un vrai partenaire, il y a un responsable. T'as bien, nous avons été responsable. Soyez pour te mettre à sur une aventure, ou pour ça là. Et puis, si on t'a dit bien, pardon, si on t'a dit bien, moi je considère Batou rapidement. Parce que moi je crois à la parole. Si on t'a dit Bisinga Likambo, mais puis que mon toit va Likambo, il outil na kati na ye. Nga na croire na yo. Et puis yo moto lukinga, nga na croire na yo. Mais après on a abusé. Mais ça c'est quoi ça? Donc moi il m'a que non, bon, après, bon, on a vacances maintenant libé la congé. À très bientôt, à très bientôt. Congé maintenant libé là. Et puis ma Cameroun aussi là libé là, vacances. Oh, ozoli na yo mo yo ko fongo la porte, yo mo yo les sous na aventure. Na éviter bozara ndenge boza batu to boza ba nyama na éviter parce que nga na ko pesa mutu parole na ngate sans pour autant la réaliser na ko kisa maloba o na lobby yo pesi mutu parole yo moko mutu yé na ba parole o yé na projet intention doza mama na tente ko saranate. Donc prochainement nous allons faire l'aventure nous wana to yé to vendre liyo awa to révéler nous. Tu dis tu révises 2-3 émissions tu révises parce que bon on a besoin qu'on est tourné de Bayou Manabino toi Bayou Manabino donc il y a comme nous biso sous celui qui nous a aventure parce que biso tous a bateau tout ça la aventure en tout cas pardon merci Nabino pardon merci et blessé binoté bateau yo bolanda biso c'est très important parce que na moni makambo dans mon na trop dans mon moni nazape mutu na mutu pourquoi moi je crois na makambo mutazo sanga mais donc, ça dit, il n'est pas sûr na makambo yemoka zoloba. Il n'est pas sûr. Mais sous ma sûreté. Avant de réfléchir très bien, combien na moto na sentimenté. Na va tourner bien likambo ya pur petit na pur vieux, moi c'est na katikati. Na nanga sko très bien. Pur vieux azara na poto wa umeli. Azara na monsi na ye. Pur vieux, pur petit aye mikili. Tant petit aïe, petit secteur. Tant voyez, à l'eau qui vient, ah, ma coute n'a vu, ah, petit n'a pas pena. Via kamata mimi petit n'a pas allé, ne les ala. A présenter petit, pas madame, oh, penda, petit n'a pas pena, oh, ma petit, on se tire à bon mike, bani. Et si. Bani, on a kende. Pire petit peu, nous avons ça la grâce. A eu permis de conduire. Tant a eu permis. A comme permis qu'on sunga vieux d'abord sous. Comme qu'on sunga vieux, on peut sunga pe parler à vieux. Mais il y a ça à parler naï. Histoire vraie. Et on sait que jour ou loko, moi si a pire vieux bengi, pire petit. Moi, si je suis à Benguier, on s'en va plus. On a parlé. J'ai envie de te voir. Dans un macamou, fait tout solo là. Il y a mon état où monsieur Rosala, ou soit peut-être un problème au Navier, ou soit peut-être à mon vient de Camon Boye, ni peut-être à l'écaparier, pour n'enga bande insister. Il y a petit Azala qui, quelque part, n'a pas ça mouké. Azali Libanda. Il y a beaucoup de bazalaka. Zagi libanda. Moi si a bengi, si vous avez aussi moi c'est non a besoin de yo. Vraiment j'ai à te parler. Il a dit ok c'est bon là oya. Zagi libanda. Si c'est journée côté kendeki. Obiga les affaires bima. À partir de moi wana plus petit azalaki. Moi si a bengi au moins 3 fois. Aïe, tant qu'il y a commis,
Azongi Nandako. Abengi, moi c'est un pire vieux. Moi c'est un pire vieux. Sinon, je suis à l'église, on va rappeler dimanche. Et on va rappeler aussi. Bon, d'accord. Avant de dire. Bon, on n'est pas bien la vieille Zatatou, la vieille Sondé, bon, pas de problème. Esprit, moi, va lié. Habiter là, mais alors, retour la vieille. Et maintenant, retour la vieille. Tant mon sous, il comme via celle du Cameroun. Ah, bien, vite. Ah, venez, bien. Ah, oui, que mère a bien moi trop, hein. Est-ce que vous avez un d'accord? Non, très bien, ça va. Ah bien, ah, mère a bien moi trop. Vous n'avez pas dit banda avec des vieux vérités. Ah, mon mère a bien trop, tu viens, non, pas de problème, mais on a la serre, tu sais, bien, on prend le temps. Il y a qu'à, il y a bien. Maintenant, on a évité, en tout cas, mais en tout cas, sinon, on a pas toi bien. Ah oui, d'accord, pas de problème. Ok, c'est bon. Pas, moi, c'est Robengaye. Basali rendez-vous, moi, c'est tout coup na McDonald's. McDonald's, on verra à côté, il y a ma vieille Bazala. Ah oui, non, pas de problème, Nakoya, tout le monde en a. Puis un petit perrier, dans McDonald's. Quand comme dans McDonald's, moi, c'est Abin Naza, je suis en haut, tu montes en haut. À Mati Likolo, la place où moi, c'est Zalaki. Avant d'y aller, bien de mettre des solos, bon, de toute façon, viens pas mettre là qui moi aussi sauter, que non, pire petit, bien la tenue, viens bien, non, voilà, pire serre, là, yo, tout. Dans les rodanga, il y a qu'au cas, moi. Moi, c'est Zoé Bissa, pire petit, à deux, on a bien là qui yo, na bien pour la Bissa yo, non, qui n'a 4 chemete, na bien pour la Bissa yo, qui ngai, na kifaka yo fort. Ngana nula kayo na kolinga ke to banda ko bima ngana yo na katimini na nkuku. Ah, puis petit à moi et ça le voit vertige quoi. Viens mon gros répéter, viens mon gros yebani. Donc ayebani so bien yebani makasi na millier. Puis petit ça devient vertige. Et puis plus loin, moi si maman je sais que non, j'ai hâte de voir la bilogo yoboma na nzoto na yo. Là je parle à na bela mikolo na zolo ba émission mikolo eza makambo yo et salami eza makambo eza ko salama otozo benda pe batu suma toyi pour ne pas ko koya na ba jeu ya boye. Pour ne pas tomber pendant na makambo parce que conscience il faut ça yoka les solo bandi konanga pire petit avant dit et zo le relayer moi si aviez la carte à McDonald's déjà tant à kotaki aye ta PC bisous. Moi, ça peut via Kangi et Pena, Bendi et Pena. Donc, c'est-à-dire, on les a bisous et comme le roi câlin. Moi, ça peut via Salier câlin. Bon, il y a un billet, Alexandre vite fait mon amour. Mais tant que le soleil, on commandait l'hôtel, on a commandé l'habité, ça va. On va McDonald's, on a un pénaté à Bani. Mais, moi, ça peut via cette vérité que non, mon nid, on a bien la Kyo, on a l'autre Kayo. Et monsieur, il y a mon MC avec non, mais. Il faut supporter tout ça là moi au batama vient na yo. Donc à ce moment on le filmer à mon ndoto et zo ça. Ah. Puis petit raisonner mais na benga qui vit. C'est na benga qui vient na makambo. Quand on est sur place. À tout le lumière, est-ce que makambo zo le balanga est-ce que vous raisonner? Il y a oh. Mais je vais t'entendre ni. Na biso déjà na biso clair que nga na lingaka yo na lingi yo malonga bino bozali awa bokosunga biso pena makasi na ba commentaire na bino bomeka na kosunga biso po ndeko mobali aza na vertige ya kosakana te avant de bouler à raisonner. Moi, ça m'a déjà aussi m'a dans autres. On va dire na McDonald's na Nicolo na coin. Moi, ça nous aussi m'a yo au dit que ah.
Non, quand on filme, on dirait la caméra, on dirait on a non quoi, on dirait les âgés. Les âgés, bah bettingaï, il y a la vie. Ah, mais est-ce que vient qu'on dit ma peine à bettingaï, je boy. Point d'interrogation. La mission de Golonga, moi, mon bal a vendu, a raisonné. Hier, mon tabenga na téléphone. Abenga téléphone. Abinanga lobby. Il se loue la bête lui, non. Ah! Même si na lobby, et ça, m'a dit journée na ebisinga. Abina mission na zaboué. Azako arrêté te a kubenganga. Nazo yambe sur na téléphone te. Parce que, donc, nazo banga. Nazo bate son na sali yango. Il y a une série moko à gérer. Parce que nous avons ceux qui na sali yango. Est-ce que nous avons la souviens na misu na ngabo? Via yambaningai, via bato na problème té. D'un côté nous avons on dirait ça, bah je to via yebi yango to nini. Parce que nous avons baté. Mais il faut qu'on vient bana moko. Même ce vieux vieux makambe na bien ngai sanga. La beauté, vous se peine dans côté. Même si on a lobby, temporiser cause à la précédé, cause à la précédé. Mais et là on sait les a. Koyamba kaina, koyambe sur le téléphone. Parce que et là qu'on les a très dangereux pour sakanate. Et là qu'on makambo batu bakufaka. Makambo batu bakufaka. Même si on a vu que on se fait laisser ma casse. Réaction là yo, na silence là yo, on se fait laisser ma casse. Au moins ça peut faire comme benga ye. À un moment là yambi, à mesure où on a tellement nini mais c'est-à-dire azo créer pendant la distance moko pour ne pas que à tomber la piège joana. Même si on a oublié mon frère, faut faire très attention. Il y a peut-être un makambo roko melayo la vie. Makambo roko melayo. Kokanisa te que so makambo roko melayo yoza bogar, yoza mignon garçon koleka mobala mwasi wana te. Kokanisa bongo te. Ke yoza bo yondo sukisi kitoko mibali nyonso na mokili te. Un moment dans la vie, il faut réfléchir avant d'agir. Les Camerounais sont tous voyés là où la vie n'est pas aux Olandanga. Soit temps, il y a réflexion. Tant moi, c'est n'est pas raisonné. Moi, c'est que mon cicaté. Et puis moi, c'est comprendre que ceux qui n'ont pas été et vous allez bien. Et puis il y a vous garder. De ce que vous avez voulu, ah, et ça nini, via quoi aller sous ma cambote, vous souvenez quoi ma cambote vraiment, kangai, dans la danger où moi c'est ce côté ça, il a côté ça ndeko, il y a ma cambote boyer là yo, un jour, au vent de pénal boyer, moi si t'as me soupé à master na yo, moi c'est master na yo. Ayeli yo makambo yo osandeni po ndele basopa na mbala mo ba mo bela yo do pona ye eza lokumu ba ofuna tumba mo sia vie mais ndeko yo va réfléchir habiter yango na pessimisme masolo mbala moko donc neto solo makambo ezo salama moi si ko makambo yo azomona ndenge ko répondre yete azomo eloko liboso asali akimiye d'abord sozo bate via yebi makambo yo tonga biso habiter na limite so via yebi yango peut-être ou soit peut-être ba au piéger yango moni ko zala mbangu te na vie yango ba vraiment comment muke
ma vrai bakoma muke eloko boye moto mosusu soki eyeli ye mpo na ye eza esengo abanda kosakana na mwasi ya vie me nakosa yo te vérité moko eza porte ya liwa soki mwasi ya motu epuis neti bongo mpena motu yango aza pire yo pire vie na yo pure master na yo mwasi na ye soki alakisi mwa faiblesse moko boye epa na yo ozala pressé ya koagir ndenge kozala pressé ya kokende te yebaki eza nzela mabe na okende obecheme te yebaki eza fo nzela ya kosakana te c'est la route de la mort soki olandi route wana ofongola porte ya liwa ebongo bakoyo bazalaka mpena boye neti bongo earrive mpena mwasi amoni mpena ke non trop c'est trop mwasi asali yango mpena na nko par exemple abengaki ayaki mwasi wabimeli mpena bobu abimi mpena ndenge wana okoka te il faut koka parce que attends bon nasepelisa ye kaka nasali yango malgré ye après tout le mwisi aza non koti na kata makambo koti sikoyo moko mpe azobanga ke ayebisa mwasi na biso mwasi mpe kokemba moko ayebisi vie no tala sadi mwasi akochange mpe histoire tala petit no mamba tala petit na yo petit no mambo maka petit na zo tsanga tala moko no kasala bi abendani kaka abengaka mwasi abatu te mwasi nde mutu abengaka ye mwasi nde mutu abengaki mwasi nde mutu asali avance situation ekokomela yo na vie tant situation ekokomela yo kokanisa te ke poza bogare bazobenda yo na liwa mwasi wana azobenda yo na liwa basi baza ebele na mokili oyo okolinga mwasi ya pire yo te mwasi ya master no okolinga makambo wana esilaka te nakoso te moto akopardonne tout mais sauf makambo wana parce que omona blake non moto omoni melano moto lara moni master na pire yo mina lara et puis nga na kamwaka mwasi ya master na yo otala ye na miso moko boye ndenge nini lisolo entre parenthèses master moko azalaki na copine na ye master moko abala azala na copine na ye azala na copine libanda na mwasi na ye na ndako esali mpena keno akendaki kobala copine wana bakabwani na mwasi na ndako mama bana bakabwani asali mpena kanga lopango mpena pa copine wana abali copine wana azweli ndako bandi mpe kovanda solo esalama ndenge nini babebani ntango bango babebani copine akomi koluka bamaster ani kotante zonde mbula copine eza il faut na prouver ye reflet bima kaka sali fo ayoka c'est-à-dire azoya na boule déjà ke fo asimbi so touche po explication ezala te okopesa masa na explication ni ntango aye kolobelaki ye nini est-ce que oyebisaki nga avant abandi koluka ayokutana na pire master ya jo na ye avandisi pire master abeta pire master lisolo pire master alakisi bilaki no master maza mabe tala tama masalinga tala kutu bota bakompe kosolola bamozo mpe batan oyebiki mbala moko kibebe komokota na kati master pena sopani kwa pomomioka vrai nzele master sopani
master yoko boule makambo zandeni master bengi nanu Joe ya petite master na ye atuni ndeni atuni ya sali mo semblant ndeni pecha uto kabwana faux petit ala botabo a comprendre que makambo ba so la sali piège ezate azongeli mumi na benga kutu Joe na faux master mais aye kozwa conscience makambo yo c'est très dangereux et donc ça akausa makambo parce que mumi on sait non na ya otala yo na master na mo ba yo tala ye ba ye na master na ye donc on li sonde kenda ba ye na master na ye to ba ye na master ne ba vandi bando développer ba mo ya comprendre makambo ezalaka il faut batumi balé ce qu'on doit trouver personne aye na master ne boye muko be na master ne obimisa liso que no tala kutu akena obima kutu na master ya Jonaye tant ba beba na Jonaye ayi nuko mamo espèce on gabi tete oti ndeko na va osala makambo nyonso faut raisonner la chair est faible ndenge tolobaka mais esprit est supérieur ya nzoto esprit na yo est supérieur c'est il faut qu'on rende l'esprit na yo supérieur ya nzoto na yo pour nzoto na ba désir na nzoto na ba faiblesse na mo mais ce que esprit na yo est fort au moins bien bien musu net ya boye et non ni na mo yo est-ce que les collègues ko ya so sel makambo wala moi si ya pire vient na yo c'est vrai yé moko mutabandi yo ba avance ce que yo musu so azaginote yé pena fona ndo tumba yé so est-ce que ko kapena ko tala pe vient na misu bo vanda vient na bota vient na misu moi si moi bani ko benga yo à quelle place me soute faut mitunate pour na biki bani me soute luganga poni ala besoin ko tswa libulu ndeko na conseil gratuit ko sala loko te ko meka kutu te ko sala loko oyo et coûte cher libulu ko kota okubima na ngote et on ne peut pas saluer malam, on ne peut pas saluer ma bête. C'est vrai qu'il y a sali pe le côté, mais en tout cas nous félicitations. Sauf qu'il y a la place na ye, au moins ça ni. Moi je suis pas salué avec un bon relation. Donc il écoute il s'en fout. Imaginez mon tour sur la zoya, aux gens au bimara moi na ya master na yo. Est-ce qu'il est normal? Moi na master na yo. Masalo nous a parlé naye yo komi na boule déjà moni avant bana obiso wa ande bazala banjoto wana yo moni maman na o bina peto bina do petit te mwana anoni ko abuser na mwana mwasi na mwana master na yo batalone ngyo baza ebele lo bana wote meto zubulu za bala batalone ngyo. Vous calmez dans le monde en vitesse. Vitesse, c'est un bébé. Mais on peut se faire cadeau empoisonné. Moi, c'est un bengio. Yaka. Moi, c'est un purvier. A combien de boule qui est bon, on l'a mis la main, mais on y balé. Parce que je sais que moi, j'ai hâte de voir ce que tu caches. Atabine mon co. Est-ce que vient à dire ma camboine? Ce qu'on n'a pas ça la mine, jusque là, nous avons tellement ça la confusion dans le moteur habité. Papi Gain, je vais dossier au bétail. Pour jour, on a changé la version. Deux jours, on a eu ça, vieux que non. Je m'en dis ma cambo, le talent émission telle, la date telle. Quand la dadi au papi Gain la salaka. Moi, les solo, on est bétail mawana. Ils ont les solo. Oyo. So ba ko selanga makambo tali solongo yango na yo beta ngo déjà ezalaka yango moni biso to yo ko beta moni place au kanga dadi ko sauver bato moi si un master na yo o linga été peu importe situation ata yeli yo ndenge nini
parce que yo sali na yo au sali sentiment au quoi il sali na nzoto mais au loni eloko moko oyo parce que basi ba chantage ngoso pe wamu na bima ko na bakene église moi ça ko le makambo aussi mate pona na bima ko na net et je pe na misusu ko ba bima kana ba semeki na bango bazali lekito yaya mwasi na ye akomisi likamu na ye faux coopération maintenant de l'autre lobby bandeko nanga so za besoin au sein d'aventure so za besoin ceux qui ont la besoin ya ko sala d'aventure basi baza ebele libanda oyo ko tarande wa sikoyo nzambe pe tellement zalaka juste bato mbele mamu ekomela bango tango se eloko wana bu zemekoti alezemi abisko oyo edinda bibene boyi kolongwa na menati ekangami eboyi kolongwa ufumo bimasiko na kwasa parce que no bando sa nango na kuku non nandenga bien bandeko na nga l'esprit ya bien ba offre mususu ba cadeau mususu eza ba cadeau empoisonné faut faire très attention moi c'est master no koya olinga yota so no solo avance vandisa ye yebisa ye que non maman boyete na ndenga mabete sunga ye poko banga beta msobona yo lingo sunga ye yebisa ye tamsu boye ye akei pe kuna kebeta lisolo ya omoni yabisaki yo nini tala kutu boye abande kolinga nga parce que moi ça ko balola yango omoni ndeko oyo garde fou na ye kanga dadi beta le logo déjà parce que jour de osani parce que loba makambo tout tango obeta masolo o na lobi un jour ngolo kobima mokile monene mais mokolo kobima na bisa vie na ba tala et puis na kubenga ka yo papi na mano na pesa ko lisolo oyo soki bando balusela nga mandoki mais jusque là naza na kati ya dédos neto so boye moko za na kati ya dérangement moi ça zo tungisa makasi alors yo pe makambo ko komela yo na vie soki makambo ekomeli yo ndeko nanga soit fort kosopana te kopanzana te kosala n'importe quoi te même nzambo osepela na ota po makambo ezali nzela ya liwa souci ya nzambe ezali biso foto vivre po mikolo nzambe apesa biso na mokili ezala ngo bebele te tala nde tozalaki tala age ozalaki na ota age okomi nango lelo c'est-à-dire ça passe vite trop vite tozala mayele ya bosi okomeli yo luka ndenge okoki kosala mpo kima yango okima mpe systématique olobeli ye pete mokimi mais un jour moi on comprend kaka non parce que la vie que non mibali mosusu balanga ngo sans esprit mbangu donc amoyo donc pena donc bon tokutana ake kotumba keba mpo onikaka yo makambo eza ebele ata tolongoli makambo ba maladie bani mais spiritualité eloko wana ekangamaka elataka bato très dangereux pour la vie na yo donc pona soki sa ndeko aza encore na kati ya makambo oyo c'est-à-dire ezotourne ye na ezotourne ye pour moi si moi mokomo abengi te mokobiso abengi akolekisa un jour abengi abendeni ozomona te bondeni bo yozomona te bomakambo losolaki wana okipango te ngai na ngai yo azokomprendre te mais sikoyo ye azoseka kaka te bon tellement naza mwa occupé omoni abanalize ngo baminimize ngo mbala moko mais esali esiko pasi ke mwasi ya pire vie ayebi nde bazalaki na ye mwasi akomi komema makambo otika biloko oyo
So ça a besoin de voilà. Qui ne vous le dit, quand tu appelles à Facebook, sur mani. À ces relations, moi, musique, à ce de toute façon, aux appels à Mobali. Aux à Mobali. Aux organis. De l'ungo pour mon tata bateau. Parce que si on s'allie, on a des tata, on a recouffa. On a faut conscience ça là. Au salaire des cambotés inconsciemment. Donc au salaire des cambotés sous les effets de Masanga, aux aki soulé, to ba ki lo mo boye, après ça lo mo ko sala, ça dit et la mo moté. Quand on a des émissions Mikolo, awa, il y a des gens qui réfléchissent. Donc au salaire des cambotés na sentimenté. Zala pena l'icolo et le sentiment. Avant de poser acte, il y a le logo sala et roboter la gaonine et rodougler la gaonine. C'est très important. Mais tu boy, na éviter sur le lobby au gota la moto na misuboy. Moto na sur la bengue na peut-être sur gota na misuboy. Au pire vieux yambayo, vieux vraiment à fond na banzela na mikili kota wa ni. Parce que moi aussi na yé kaka. Et puis pourquoi kaka yo kaka? On va tout pour les ébélés. Il va les ébélés. Pourquoi kaka nga? Merci. Amato Malandi Bissou, les Kanga Dadi, l'homme prudent voit le mal de loin. Ton activité déjà ma belle Zaouya. Ma belle est un peu comme la yo. Tant comme la rayo. Face à problème au faux années. Madame, partagez l'émission. Moi, commentaire pas bien. Pour la bino, à Salanini, parce qu'il y a la confusion dans mon tout. Atie Kangadadi, le gars la garde fou naïe. Mon collègue vous a dit que ma cambo changé. Abimisi, hier au moins quand il monte, mais bon, yo. Exemple à Malam Balandaka. Aux exemples à Malam. Faut Rolanda. Soba Kababo Yeniyo. Sauter yango musi poussa yango musika na yo. Tozaki yo ngo sandeni. Tozaki yo na mincho ngo sandeni yepsanga. Restez connectés sur Tolo Bella Vie officielle. Voilà, Kangada Dina bino yango Kangada Jemoni. Émission Bofo zala araka. Tala bazu Kangada Dina lelo ba tiango garde fou. Na cadre que sokaka en cas de faux pas chumba la mort donc mutavu yo pemela mai. Alors c'est rare vous yindi tubu malamodo tala bilo na yango tala mission yo ngam na pesa papi gele pi nazana komba mutu nazana makambutu sogi ndinda ngana obimisa botsika malamu to kuta na susu lelo kaka merci de partager l'émission. Ce que mon numéro, si vous êtes abonné, abonne-toi. Kangadadi. Idéologie à Sika. Ya yemoko papi geni. Azalaka moninga na bino pété. Depuis kala. Azalaka moninga na yote ya. Azalaka moninga na yote. Papi geni. Tolo la vie. Oyo nyonso azala besoin ayoka masolo ya bien. Kende kaka na chaîne YouTube ya Tolo la vie. Ya yemoko papi geni. Ceinture noire. 12e dan en esprit. Kanga dadi, et na masolo ya bien.